bijou la reine tateka kio. Ah. Bango bazo ba koteka, baza cirque azoki mbongo. Po soki atekaki ngai nzambe na ye kaka. Bo bande kwa famille bota. Non ba ekité. Belle vie quand dit. Non non, a ekité. Ou benga qui pété. Non. Nga nazali banda bosi je koko mulumba, excellence je koko mulumba. Oh. Ouais. Mais yende mutabenga nga appel, abenga yaka tukutana telle place parce que nazali en tournage. Abenga yaka tukutana na Victoire, tukutana na Victoire, on toko ma Willery. Toko mi Willery nde to moni ba moko nini Bata parquet ba ko ya ko kanga. On se prononce à Rolba qui a famille. Et ça problème tena dans un monton ça choix. Pourquoi pas? Donc on fait dans mon tuté. Nango pone lo na lingité. Non, c'est pas ça pour na problème ba tuté. Non na problème nan. On a eu na ndenge bozana bijou la no ka qui on regret ou qui on passe. Bon non, on passe parce que il y a benga ngai pour na bongoté. Voilà. Soki pe na ndima ko ya pour na ya ko bitika bakanga ngate. Soki na yebaki, peut-être na ngana yate. Donc ils ont mawa, ils ont un problème té, ils ont malimbisa. Mais il peut de sa part à zoba et puis la nena zarana et ça qui a quoi qui un hôpital tension qui t'a qui y jamais rencontré au chichito bandaka là et tout. To bandi kala vraiment, to bandi kala vraiment kala makas. Tant que to bandi mama ba théâtre to kutana déjà, to zaki dia au travail, to zaki ensemble bon. Na kala na sika to zo kola makanisi ba mutu zo changer to ebi makanisi ya mutu te. Ce qui vraiment exact non sincèrement yeba quitté parce qu'il y a benga ki ngai 4 jours plus avant a benga ngai mais azaki na matanga moi to kutana ezalaité te yaka to solonga en face yaka to solonga en face ndé to mai le jour to kutana ki ekomi bongo donc soka yeba ki nzambe na ye soka yeba ki te nzambe na ye soka beli peut-être par rapport à âge faut que chose peut obéla. Naza libre, est-ce qu'il faut pas condamner nga batina nga kilo na lingo bango balingi? OK. Non. Bon, si ko so na bi bon na longo ko famille bota na otika na. Tana otika na. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition 2 grandes salles respectueuses. Dans la poto, dans la perruque à Kitoko, na Belgique, na Paris, partout aux alliés, Vanessa Airwig. Trocha numéro ni wana na scène na olo babonde de olo ça ma perruque wana bomona ba sorte nior sur ma perruque à Kitoko, ba coupe ya milai. Vanessa Airwig aza wana na prix moko abordable. Roso ma perruque na yo. Bonsoir, bonjour, Bissekanos de Bozali, c'est moi, Brown Cosmétique. J'ai eu beaucoup de messages, je nanga au sol la canine pour atteindre à la uniforme. Donc, n'a pas like Savino, Oyo, et ma futa, ou n'a pas la salaka, et telisaka, et ça pour la teint clair, bagam, différents, et ça caramel, métis, chocolat. Pour maintenir caca, ba crème ya maboko ezali, ba crème ya ba lèvres rose ezali. Donc, n'hésitez pas à contacter sur WhatsApp. Merci beaucoup, à bientôt. Mouah. Aïe! Elenge mobali, elenge mwasi, papa, maman, yo motozali na problème ya taille, ya po, pe ya suki, tala esika oyo, solution efandi, yango oyo! Toza wa taille, chez maman Nicole Malonga, oyo, aza ko traiter bato na produit naturel, lokola pona basi, ezali na pomade, toza wa taille, ezwa pona ko vimbisa, ba fesse ezala kitoko, pe elengi na komona, soki ozali na mabele mikie, to pe mabele kweye koma lokola chaussette,
tete yebaki na produit oyo ekovimbisa yango kitoko etelemisi yango pe epesi yango forme ya elengi. Toza wa taille tozali pe na huile pona batampo tonduta tozali na crème oyo ezali kolongola batache nyonso tozali na pomade oyo ekokomisa libumu na yo pla pe osepeli na yango. Suki ya motu esesila yo tala kisi oyo ekoki kosunga yo suki ebota na motu yango oyo. Tozali pe na gamme mobimba ya beauté pona batipe nyonso ya po ezala ya mwindu to ya pembe. Na toza wa taille tozali pe na siro pona kobongisa bafesi ya bamama pona bana mibali tobosani éjaculation précoce, hémorroïde, impuissance sexuelle, peni mokie. Na toza wa taille ekozonga monene toza wa force oyo ezali kopesa mibali nguya pe bopikiliki bwa bokundu bwa nzoto. Yeyo mama Nicole Malonga la patrona mwasi nzambe kaka ndenge balobaka bayibi outillage kasi babosani artisan nganga ta forme mwana na ye kasi azali na formule moko oyo abombaka mpo na ye moko ya biso esalemaka na maboko te esalemaka nde na bamashine. Toza wa taille c'est naturel o. Voilà, exemple télévision, votre chaîne de l'excellence. Messieurs et dames, bonsoir, bonjour, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission présentée par moi, votre humble serviteur, monsieur le journaliste Barizi Baza. Grande est notre joie de savoir que vous êtes nombreux. Continuez de liker, de vous abonner et de partager très massivement les émissions que nous diffusons pour vous. Alors, aujourd'hui, j'aurai le réel plaisir, Mkolo Alelo Yarozala Pena, la grande star en Bokanabiso. Tout le monde savait que Azalaki a arrêté, Azalaki dans la CPRK, prison centrale de Makala. Il y a Kinshasa, Nabiso Awa, Mama Epela, Ochichi, Epela Moto, Massi Yana Robon. Donc, tu es belé, fanatique de partout ailleurs. Personnellement, est-ce que les abus, tous les amarrements solo, tous comprennent, est-ce qu'il y a la Penza accueilli prison en solo, est-ce qu'il y a Bimi paye en solo, qu'est-ce qui se passe au juste? C'était quoi le problème au fait? Est-ce que Batrika qui est toujours bijou la reine marambe belé. Maman Pela Abimaki déjà je crois 2 jours en Oyo, 2 jours hein, 3 jours. Voilà, donc retourne à la question belé, tozana avant na pesa mbote. Je dirais un grand merci na batunyo so bazota la biso basoute na biso ba partenaire nga de partout. Là je cite déjà Yannick Chambagoton Bosamboka à tout seigneur à tout honneur, Julio Monamputu Yageto Kamazi, Willy Claude Diamant à Londres, il y a Willy Moucheni, le véritable code mondial. Merci infiniment à Madame Rokia de Paris. Merci à Mimi Ndoumé à Mimi. Christelle Lina, gros bisous à toi. Francine Ekofo Francine, Gaël Fundomena, Malik Arafat, clin d'œil spécial. Maf Rosa, d'accord, Nanga. Au gros fond, la biso, je dirais bonsoir et bienvenue. Na Ochichi, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir aussi à vous. Merci. La santé, ça va? Non, ça va par la grâce de Dieu toujours. Ah, mais tu as prison santé qui est comme nene. Bon, on a prison de Menkoso. Oh chichi. Moroto consommation na robot. Vraiment. On a santé Menkoso, tu as na munene. Dina ginda ipende na bimi. OK. Moi gentil dans na batu nyonso balingaka yo banda ko s'inquiéter parce que maman Pele to photo lo bango lelo aza parmi ma grandes actrices ya mboka na biso ba sepel sa biso et ti lelo ba continuer ko ça mosala kitoko oyebi so bango nino ba lela ki ba yoka ki pasi pona problème o ekomela ki vraiment la public ya maman Epela na ba masia na Robon ba moroto ko nyonso en tout cas merci na o nyonso surtout il passe na ngai a compatiza qui na passe na ngai vraiment. Merci à toi, Nzamba Pambola Bino. C'est ça la famille, donc il y a des bolingo. Donc merci, Bélé. Chérie Nono, batteur intelligent, chérie Nono, Penande, merci Bélé pour Penazaki, aller comme retour. Donc merci Bélé vraiment, tout, oh, ça n'a pas si longtemps dans mon thème. Nous avons déjà libéré Nelson Mandela. Ah bon? Mais Nelson Mandela, où met la prison, où mérite? Quand c'est ça, maman, tu as où mende. Vraiment. Et maman, le solo, il a bien, de ces pays qui n'ont bien. Vraiment. Mais sinon, maman, c'était quoi juste le problème? Toujours, il y a bien. Non, le problème, c'est tout le monde. Moi, je suis en train de surtout, maman, est en prison. Ok. Voilà, donc à côté de la prison, par rapport à l'émission, les cas nous posent des questions.
façon la réponse nangande et ça la qui bien té il y a ça la qui non qui est la prison voilà et pourquoi bon mais quand arranger à l'amiable pour que comment ça ma prison bon on a évité les projets mutu na mutu ndenga zo kanisela likamu na ye il y a kanisa ite que non to arranger na pembe na mona ka non solution bizarre non na qui dans ko ça la peine nanga comme ça tant no bima peut-être to bon ça ka pour to bon si na biso déjà bon déjà ouais. Ah d'accord. Mais le lot va te belé, va indexé, va te belé, va que ma mère pela va te belé, yo zarana bango bien, mais va zarana ou bien té entre autres ma bijou la reine ta teka kio. Ah. Bango va ba ko teka, va za cirque ya zogi mbongo. Po soki teka ngai nzambe na ekaka. Mais yende mutabenga ngana appel, abenga yaka tukutana telle place parce que dans un tournage, abenga yaka tukutana na victoire, tukutana victoire, on to ko ma wileri. To comme Willery nde to monde ba mort nini bata parquet ba ko ya ko kanga et pour na yo na ndenge bozana bijou la no ka ki on regret ka ki on passe bon non ka ki on passe parce que ya benga ngai pour na bongo te voilà soki pe na ndima ko ya pour na ya ko bitika ba kanga te soki na yebaki peut-être na na ya te donc izaka mawa izana ngo problème te nzamba limbisa mais il peut de sa part azoba et puis la nena zarana et ça qui a quoi qui un hôpital tension qui t'a qui y jamais ko triquer yo chichito bandaka là et tout to bandi kala vraiment to bandi kala vraiment kala makasi tanga to bandi mama ba théâtre to kutana déjà to zaki dia au travail to zaki ensemble bon na kala na sika to zo kola makanisi ba mutu zo changer to ebi makanisi ya mutu te ce qui vraiment exact non sincèrement yeba ki te parce qu'il y a benga qui ngai 4 jours plus avant a benga ngai mais azaki na ba matanga moi to kutana ezala ite te yaka to solonga en face yaka to solonga en face ndé to me le jour hein to kutana ki e komi bongo donc soka yebaki nzambe na ye soka yebaki te nzambe na ye soka beli peut-être par rapport à âge faut biso speto bela par rapport à âge biso speto bela mais pour la âge comment nzoto comment maman olinga na moi mingi hein yo zona âge oh âge height oh âge height donc moi de mouvement boy height yo ça boy height donc yangwana peut-être très bon et si la gale ko za maladie ouais. Voilà et depuis Obimi déjà ça fait combien de jours nabimara vendredi une semaine elo ah une semaine et erokota kuna ndetoka ba réalité ya ba prison ezaki neni bacha ko place ma beto ba somela ko chérie nono zana anga chérie nono zana tant na matina mutuka yepa zuma moto alandi ya comme na prison asomeli nga place na zena nga inter OK na inter ya makala continental te inter ya makala donc na zena place moko place des stars place bien na vraiment bien na kutupe batu kuna ba CP ba bi ah to mona na TV bo to vivre en live ngabe ngayo ko mitika te to va na biso o mesani na bango to mesani fort to mesani to mesani pena donc to comme pena ba pire bandeko et na kota na chambre o essaye que non na kuta bata prier bazala ikuna na kuti sœur na ngamoko aza mona poto azaki wana na kuti pe sœur na ngamususu pe azalaki wana na quelques sœurs le roi 6 personnes on le roi 5 ngaza 6e to toxika na losambo to zonga na lit à retraite to comme ça on va venir lit à retraite ça les non peut bien et donc à José Mampouya donc 20 cas faut que moi boloko talaga et baksa moi maele pourquoi que ça va dossier pourquoi que ça parcourt vite dans les cabou bon heureusement que tes ango ya ndenge mususu te bosse ya ndenge mususu nde mabe voilà personnellement maman Pelé tant que grande actrice était à Kionini ko ça la prisonnière ko bima yo moi au fan d'examen de conscience te ngai vraiment nde na zawa nde to sa même mission donc yo ko poser la question mutu te de faut poser la question nga pour poser la question mutu c'est plus on va être OK tout makala na ligne ko tu question te ko question nga réponse na yo de poser la question ils ont concerné nga pour réponse nga pesa la bien de lo na mona nga do réponse nga faisait la par rapport à question nga donc on ko poser nga la question mususu so na bi te na répondre te on a mandeli nga bandika
Oh. Bandika Weza presque. Ils ont on va quitter la Mandolia. Comprenez que c'est maman Epela au Chichi. Déjà combien de temps de carrière depuis Obanda? 29 ans. Waouh. Ouais. Zambiaka, hein? Et Kassiti, Zambiaka Mahambout. Oh. Ouais. 29 ans. Oui. Faut pas trophée bien quand même. Ouais, trophée, la haute appelé trophée Nanga, ils ont un diplôme de mérite. Donc, diplôme de mérite, on a Congo Award. Puis c'est un samedi, vendredi, samedi. Diplôme lundi. Na diplôme lundi, on a trophée. Vraiment. Ah, t'as mis dans masala mam là. Ça, mon dans masala donc, à bon on maman comme un sengo. Mais aux autres soutien, il peut avoir des artistes. Ouais, soutien vraiment, il y a des artistes. Nazuté peut-être ndi nazaoka kaba osabe émission libanda mais koya bozanga namoni ka quelques personnes hein on amona ki rola Rachel Ibunga DG du mois Marie-Jeanne Bololé c'est tout hein na secrétaire na biso NTPC Oxygène na ba famille na nga kinga ba mabele mame. OK. Ouais. Bon bande quoi famille Libota. Non bah quitté. Belle vie Kandi. Non a quitté. Ou bien qui pété. Non. Nga nazali banda bosi Jekoko Mulumba, excellence Jekoko Mulumba. Oh. Ouais. Ah bon? On a repris ça merci à chaque fois. Excellence Jekoko Mulumba ce soit mboka. Ma belle maman sanga yongi. Et sanga fengo ya. Ouais. Donc so ma belle maman kota yima moti c'est et puis nazaka kuna. Ndi nazaka kuna parce que même de après kuna te parce que ngana bi makaka. Menge zo mo ba jopo. Non, c'est ça je dois ba jour. 21 jours. 14 jours pardon, 14 jours c'est bien. 2 semaines oui. Ouais, bien. Le groupe pénalty yo zamuta batu yo zamuta osaka musala et tout. Batu be peut-être ba luko na tournage, c'est tournage aux ala ki wana au jour bakanga ki aussi ça ki ba tableau nango to na banda ki ku non ka briefing al boso premier tableau. Ba nanga kene non bango comme ça. Oui, pour ba ko mela voilà. Na sala ngo souste ba bengi nga bi non moyen to zelezate to bazeli ba remplacer ngamba moko. Voilà. Donc quelque part handicapé na musala na. Handicapé musala ezangisi ba cop ezangisi ba là. Vraiment. Donc, ni était honorable Jekoko Mulumba, maman Pelanga. Excellence Jekoko Mulumba. Donc, on a banda tena Bibi Emiliane. Oh, ça a théâtre à Mouyombe gauche voilà. Yépé na mona qui ko rendre visite. Yépé à côté de sous-kati ko sengala nga pardon et pas ndiko mwasi quoi. Voilà, ndiko mwasi ko ndima et ko retirer plainte. La foutu amende na bimi. Ah d'accord, c'est amende bimi et le lo ba te belé babi ke maman Pela. So yo comment peut-être na moi ba conflit na moi ba guerre na ba tout mususu pe ba ndeko na musala parce que na ba différentes émissions na pour les cas on se prononce et rôle ba koza famille. Les problèmes tena dans comme ton ça choix. Pourquoi pas? Donc on a mon tuté. Na ngo pone lo na lingité. Non, c'est pas ça pour na zana pour moi ba tuté. Na na pour moi nan. Ba ndeko na nge belé ba nani on na pour moi ba. Tuté? Ils choix na ngai na koloba na muta famille bota na koloba na muta shikshok na koloba na muta onga na lingi na muta TPC te na muta ya to kanisa c'est mon choix na libre est-ce que faut pas condamner nga batina nga kilo na lingo bango balingi non bon siko so na bi bona longo siko famille bota na otika na longo Pela bona longo kasi ah mais siko non, pour yo ngolo ba ke ba famille ba komi moko ba rankina ba. Na rankina mutu te. Na rankina mutu te. C'est peut-être mutu mo avant na bulela nga penser la nga mabe comme ça ngo rankina. Mais nga ne bon fara fa. Anto na rankina mutu te. Mende ni bande kwa famille boto ba sungi yote. Baza ba time mo ça ba mbo sungeze beleti. Foka bango ba sunga. Déjà tant mutu mo amona na sungi. On peut ba ko pema. Non. Et ça, il a vraiment. Non. Merci à la robe, Moroto Koso. Talaga José Mampuya, la patience est mouken de longue jambe bazalaki. Patience mouken. Il y a peine de kaya d'essai. Chérie, non, non, soit Zakiwana. Vraiment. Donc, on a Zaki à l'aise.
ça n'a bien mais artiste a danger pas ça qui hein a aidé peu makasa a aidé quand l'autre pardon kuna bien ko lukate na zonga kuna et le ko ngana retenir na boy na ngana ba komba ba na ba question ba pour nous répondre mal pour nous mona qui une fois aye une fois alobi na oya après une heure de tabanda qui na tilelo ayate oh a sali rien a sali rien oh na ko ba que non a sali na magistrat mais photo mo yo na ibando circuler kasi po ayaki kotala ngati OK tant ayaki kotala ngana parquet lokola azali na téléphone a préféré la photo oui voilà à part ça c'est tout et le technique mayo il y a bidon on met là-bas sombele ngate oh vieux chaka mais je te dis la vérité non oh moi vérité on ngo le yezo sanga su ba ma penga la vérité normal o bon côté ba mapa ngo ya sanga ba mapa o ba mapa te o ba mapa te o c'est la vérité normal parce que normal artiste a danger ya kana pour soutenir ba artiste so ba un problème en tout cas il y a ngati a soutenir na rien ayaki kaka pour confirmer que non dans la place voilà au moins ça ah ouais mais on peut le dar ba regarder ba te belé hein dans limite que prochainement confiance au peut ça na ba tout aux peut na ma maîtrise hein non tous les ensemble tous vraiment ensemble ndé tous alaka yene mukolo comme longa na yande te mais tous les ensemble vous comprenez tous les ensemble yene mukolo comme ngana za aide pour aide dans pour da donc tant yo yete na para ngape no yena ngate so c'est to kutana to vanda boide to vandi to vanda so to sora na biso mais te na za la po ezio ngana ya re OK voilà n'habité Sangango et Joakio aux en prison aux Libanda il y a ndeko na bino miraye ça wa kufaki ezo ngana boloko ça qui on est nous appelle ça pas sur du Sangango moi te salenga mama kasi na leli na bia dona de casa tafala muito bem ya na leli bonjour apenaye trop ça toujours na bango trop tant to jouer ba nzonzinga sele to zaina bango si pa ki Angola to kuta ko kina Angola mo kona to kuta na pena bango nyoso ba na Angola ba maîtresse Soise ba zaki wana ba Mobutu président Mobutu ba zaki wana to kuta na to tourner na bango ba film to tourner ba film na mira ça en tout cas tout allait bien voilà et le loi atiki biso na mboka libanda bazo bunda bino pe bandeko ba comédien bo bunda pour que coré ya boy habiter est-ce que na niveau ni déjà beaucoup mais parce que quand il faut qu'il y a le lot mais ba on dirait et perturber le sous bon non ba pe ce programme té tout là dans groupe non ba pe ce programme té mais ba ki lelo avant tout là ba pe ce programme moko yo ba tu baza na Angola ba solo na famille kuna biso pe awa na habiter so ranyo kozala on a bougé dans tes micros, tu as la gana, on a concentré. T'es esprit à concentrer. Esprit à concentration. Il faut concentrer. Tant on a dit, on a gagné. Comprendre. Donc, moi, je suis là, on a maintenant, ok, on a le coréé. Tant on a l'élection, on a le coréé. Alors, je suis bêtise, maman, il y a mort et place pour remis sur le feu. Oui. Mais tout est tout à la soupe. Vraiment. Voilà. Voilà, maman est là, tout ça, na openza, basangwali wango pe ya mboka musika et tout. N'habité lelo er otala baleki na mino o bazoya na musala o maman est là, otala bango na missionné. Bazoya ndenge bino pe bayamba bino pe bayaya o bazakali boso, to bazoya la moi ba orgueil na ba impolitesse nam. Kasi muna mtazo uta na éducation pa na bango. Tango yo kuti bayaya so pesi bayaya bonjour te. Déjà bayaya ba munu na mona mabe. Donc déjà mon zone éducation bien so moi bayaya bonjour yaya boni bonjour maman et ça là bien. Donc baya kande baye. Mais bazo travailler na bango bien. Ouais bien. Ba travailler na bango bien, ba wa impoli baza impoli, ba o pe baye na sérieux, baza na sérieux. Au bengana mutu te parce que a raison mutu moko te. Voilà, donc on a décidé binga dans ça à quelque soit impolitesse na en salango. Voilà. Mais au bazo ça musala malang bazali ba o pe baza poli ba ali. Voilà. Différence ni mona entre bino erbo banara musala o na baleki o bayesi ma nande bazo salela. Différence c'est là que bango ba répétater. Bango ba répétater ba imba mo télégénique. Même chose de répéta. Donc 29 ans, on a répété trop. On a pas 10 ans, on va répéter. 10 ans, on a répété les lots. Ok. Bon, tu n'as pas été à mon roto, que je m'assieds à robo, on a pas de répétition.
pourtant on a scène on a répétition on doit le créer Voilà. si on compte artiste sans répétition on crée Voilà. on a monotonie on a la biloko on a kaka donc pour être un vrai artiste il faut répéter voilà mais maman peut le répéter pour bon groupe pour un groupe Golden déjà la rare oui et elle OK bon on a couvert groupe pour fandé maman peut laza un groupe koufi non groupe aller bon répéter pour répéter quand Kinga Boys na village Makraz OK ba journée il faut na beta vena to fa na ka ba bi groupe kufa ah bino boyoka kaka bino mono boyoka ko na izaya solo ka boyoka so ngam no ebiso ngam mo ko groupe ngai loko zo ndima te ale yokela bango te photo ya na caméra totala ah mais oui boya bo ko tapena travail za kitoko to répéter ka lundi na mercredi OK voilà donc comprenez comme ça que Maman Pela Aza non seulement grande actrice mais Aza bien formation au ba pesa y peut Aza transmettre en opé et pas ya bana mususu pe bazali et on a kata groupe na opé oza pe na ba le loso et les Aza te lelo roba ke y pa rosa et pe la mo lobby ah non pas faut pas travailler ma casse ah il faut pas travailler yo oza consciente oui na bisa o bazana morceau dit faut pas travailler faut pas travailler quand on va travailler prenez de la peine en tout cas faut pas travailler on travaille tanga travailler fort et ça va travailler monsieur c'est individuel au vendu yo moko sans moto mais on va créer on va répéter parce que bango faut pas comme un système wana eza sikote faut pas comprendre arango eza nini c'est ça faut pas yo kana nzala ba ka piaka bongo samba vandi sa pour arrêter au foot bango lobby pour tokena mbangu na micho bate na groupe na ngai vraiment non otali penza rien Nathalie na micho basate mais moi na mokonde on a mon wana soit forcé qu'à travail en comment ouais et puis la mon père le bata ah on a bâti comme Maman Pela azali aobima OK attention mais pas na te meilleur na groupe mususu voilà atabime pas na otabime groupe mususu Maman Pela actrice très talentueuse tout le monde qui ça rappelle musique au kata ou continuer est-ce que arba kata musique eza iloko eza na nzoto iko kata na te iko kata na te musique ezali donc tozo continuer kaka molo to ke malembe to wel semso te ko fona te album na bimsa show ça sonne malembe kaka mais bayoka yo voilà bayoka yo Maman Pela ko lobaki ndenge lobi yo mo nozana o se décider ngabona sala choix na ngana pona ke na za moto XY et utaka déjà to ipokota no kana avant ya mamakelo le ka sur internet naza ko makela ba vana te makela ba vana nga yoka ngote parce que eza un sens te ba makela ko sali mezali avant ya musala on comprend donc musala o sali ma bien rivalité ko zala mais makela pa ya ko sona ko finga na nga ko kota pona vana te donc nga na pona ki sona nga par rapport ya nga mo la capacité na nga dans les pambara bobinga na pona pourquoi pas il faut pas intoxiquer nga yo ni na ngai to solo oyi place na witi tata te mama te nous avons une inter oui l'inter makala inter makala mais réalité ni okuti na prison pour na bana basi pour babi bana basi on dirait kuna ils rappellent na moi passe non baza bango la bien condition de rappel bien réunie non baza bango bien et la prison bazola la déjà baza ba musu la la ka baza ba partir la chambre na bomba la la ka ba liaka ba ila bango ration ba liaka bazo sukula ba douche propre baza bango bien ouais il y aura un film un peu où bimakuna récupère actrice abi la condition peut les rappel la réunie c'est ya zaina azali na côté ni c'est per 4 côté pavillon 9 ya basi pavillon 9 ya basi kasi côté à côté inter na côté ya pavillon kaka unique ma pavillon normal voilà so ya zaina côté ni parce que on est dans bateau normal on sous une capacité en foot à inter c'est ba souffrir ma casse alors ba souffrir na rien bon tongo tani ba bimisi bino se banda buvanda bino boza nkubu bozo sala bozo tambola oza mbongo no sombe loko na yo ma tsezali ba pesi bino suka na tongo sombeli pendant donc bazaka bien so
bazala bien te nde bakufa pa pamba bazala bango bien baéglise eza kuna ekenda baprière presque chaque jour pasteur moko akotaka kuna kopesa prière bato mpe baza weki makambo na bango ezokende bien bazobima mpe baza jamais kuna bao babimaka ya kokonda to babimaka liboka kobuka na toni te baza lese bozolia bozosukola bolala sikoni bamisusu kutu baoboya kobima bolema ye azoboya na ye kobima bite na libanda na okesani ero sikoyo nanga monga kofutela ndako te ngam navandi nanga na lopango tata naolia na nga navandi na nga bana bango bien bo bato baobeta ba 17 ans ba 18 ans ba 20 ans baza mpe baoresiste baza na bango bien toute sorte ya basi bakuna ok déjà otala motu na ope 7e abelaki mpe ya te non naketali te non naketali nini naoconcentre te concentration esilaka lelo une semaine nakobanda otambola talobi ok donc bato baza besoin na batournage bakobanda bengo oui pourquoi pas déjà lundi so mosala ezali na kosala semaine ezalaki na eza na boye calme nafandisa nano moral moral ezala mpenza nano na kimia kosukosu edéranger ozwaki yango kuna non ezalaka mpepe ya malili ok na kuna na inte ozonde climatiser mamu nyonso ezali masia na robo nyonso ya li tv ya li projecteur ya li ozali mpe na telefone nao non téléphone nde balingaki kota te mais ezali na téléphone moko esala appel kobenga libanda ok voilà donc comprenez que maman epela outi place à passe et puis makambo ebele azali na baréserve ya koloba de père ke bamape lisusu moroto kozomasi na robo te makambo eza yango ebele te oyo tokokai koloba l'essentiel eza ke oyo otuni ngai ya ngai voilà otalaki petite sœur no babaki abe liboma baby donja oyebi ye nayebi baby donja kombo wana donja kombo na biso batetela ti komba mama na nga mpe donja ah bon oui ok mais non naki kotala ye te nayoki donc yo oza deuxième personne akoyebisa ngai maintenant naki kotala ye te nzambe aosunga ye mais babi abeli ne liboma te ezaka dépression alvi nde bacomédie ebele bazokombattre kasi kaka bongo ti vie yango eza bongo vie eza vie ya combat donc songo akota baprière eleka nango ana omona moke aza na longue vie ebele voilà donc nzambe aosunga ye apartir ya baprière voilà mama epela tokende na biso déjà molomolo na mwa chute par rapport ya entretien na biso ya lelo toka mpena tomona o torassuré ke oza mpenza libanda santé mpe ezango pepele mamutu kitoko malgré kaka mwa regret bandeko no ebele bacomédien basoutenir oyo te bon nande bazalaki na matanga koto baketala set koto bamatanga baza mpe bato bana tante fo bake tournage fo bazonga mpe na bandako batiki bafamille misusu mpo ebike na soubassement babaki ozwi ya babeleka mpe bilobaloba bongo so nazwi te bango mpe bazwa kaka ti motu nyonso fo azwaka mpo ayebaka lelo nini nazwi oui fo nazwa ti soki ozwi te sekorata fo zwa mpo comprendre nga nazwi lelo bango bazwa lobi eza mbila comprendre etelaka na bata ochichi nga nazwi lelo bango bazwa lobi eza mokili ya mbila kani ndo elobi ndeko na ovi de l'homme osololi non tosololi te telefone eleka te félicitations à papa Nono ouais merci beaucoup chéri Nono chéri Nono papa Nono ti chéri Nono bengai ka bongo il faut benga chéri Nono pesa nga ba yongi esala nga ba ifengo ya chéri Nono pour na yo mo non na moto ça ko benga chéri Nono mutu nyoso zuwe ata ba moya nza chéri Nono ba benga ka chéri Nono ok oui il est fort danger na lelate bon nalela fort chéri Nono place mayele misuki mayele te place bomoto esili liboso loko bazoba comprenez comme ça c'est maman epela ochichi tomakwakala mfunda eminjo punda lodidi ekambwa mwanjolela wa chéri Nono vraiment abundi fort voilà abundi fort abundi fort o basoso bamonenga te bamonenga baosepela bamoi mama bango donc nalela fort sans ye nde makambo so etambola ete
Donc à se donner pendant corps et âme pour asala makamona ni surtout et les bien. Oh là 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 là. Voilà. Olinga banyama mingi hein. Ouais. Olinga ba être vivante. Olinga bango. To yango to boko la bango pour te faire bango survie. OK, c'est comme ça. Voilà. On est là comme nous sommes presque na suka, mais na batu nyonso oyo ba talio oyo ba lingaka yo na ba pe ba lingaka yo te. Ba ki retenir nini et pas maman epela sur ba maman nyonso ekomela ki. Voilà, oh ba ko retenir bien maman epela alingani ka bino nde bolingaka ete wana. Alinga bino parce que si le lona na sala mutu pe likamute alinga bino bo forcer ko kaka. Ouais, première fois. Première fois na te mani bosa ba konzina ba ndo samba. Et senga ka bien pour baksenga ba connaissance. Baksenga ba connaissance na comme na niveau ti le procureur donc tala sous memi sous ma banzela. Donc et senga bien. Non, yo za bena la Gombe na grande espace. Oui. Na Gombe. Donc surtout balinganga na balinganga tinga lingi bino ka nzamba batela bino baksemno ka makasi. Baksemno makasi bo bana olinganga. C'est pour moi que vous avez otika non peka bongo netu mona ngate na mugine tu ebi ngate za non peka normal ça le quoi yo za na free seed non to mona na psuti olinga ngande et donc nzambi ka sunga bino voilà on a wa ko loba ngwana c'est bien quelques dédicaces na yo na ba tebele pe balinga ro ba bi ko longane na parti pi ozonga epela o zalaki ke naza pe naka epela o nazalaki ozala kuna eza na ngona problème te bino bolingi mutu aza na position te pourquoi nazaka epelo nazalaki so na bino na mutu non seke na beba na bato nyonso non masia na robo moruto ko iyongi na ifengo ya ezolakisaka yo yebaka masia na robo esako bien te ebangisako battement va être en tout cas bino ka bato bino mama pela beta ilo kona mamingi za kanini penza masia na robo moruto koso yongi na ifengo ya mususu yango wana tomakpakala mpundati tomakpakala mpunda wale za mnoko nini nakitetela te eza na mnoko na biso bangala ok tomakpakala te papa yo lingo oyeba nyonso konsome nanu bangala so ozala botyela biso ola commentaire batyela commentaire tomakpakala mpunda emi nzolo kunda lodidi ekambwa mbwa nzolela kwen miziki te vraiment eza miziki inspiration ebele toujours na biso danger mais ochichi osila te non osila nde nini biso tobatama biso tobatama epa ya nzambe oyo bomoi apesa kimia osila ndeni ntango yo ozelanga na sila okenga na okende nde kaka toujours na liloba toujours na liloba ko okende wapi soki liloba te tokokende wapi place église ni baondimanga te mpona okoka mpe te doctrine na bango mamona nde naolekisela bango lera pamba de préférence nazalaka na liloba mpo na liloba naoyoka de ya kimia badédicace na yo mama epela voilà badédicace na ngai ebele vraiment merci na excellence Jekoko Mulumba vice-gouverneur moroto konsomasia na robon excellence Jekoko Mulumba soso ya mboka matembele ya nsima ndako voilà donc wana vie na biso moko ya mabele mame bana kinga bon en tout cas tous en esengo mpona excellence na biso Jekoko Mulumba salon José Mampuya na Londres salon José Mampuya asaleli biso eloko mwa kitoko oyo ezali keno na 10e rue akosala eloko te akosala eloko tolingaki kaka na sani moni RRB moko ya José Mampuya asaleli biso RRB eloko mwa kitoko eza flat hotel eza RRB bata po toni bayebi yango bien na prononciation donc eza na 10e rue place kolala ya kitoko bana Londres tant boyaka dans vacances boye wana na 10e rue à partir de Londres déjà bobenga ya José Bosololi yo eka na flat na RRB au côté la 10e rue résidentielle industriel ezani industriel voilà la 10e rue industrielle
Et pas, il y a José Mampouya, papa T, à moi aussi. Ah, ok. Il y a José Mampouya, donc quand on va au salon José Mampouya dans Londres, donc à ça, il y a R&B Moko, il y a bien la 10e, il y a Sebo Kitty, donc on a des places à classe. Ils ont un appartement? Oui, ils ont un appartement. Ok. Ils ont une classe à R&B, on a dans côté, donc on a dans Londres. Oui, différence c'est voilà. Donc merci Bélina, José Ngosa. Merci la patience, c'est moi qui dit de longues jambes. Eh, maman n'a kaya dessin. Patience, moi qui dit wine. Wabalenge las. Moi te Bélé la vie n'a adresse à mon mettre en banzame. Beba zibeba toujours. On a un grand frère na biso surtout mais grand frère propre. Bambo te Bélé na ya nana et fille. Mosali na Nzambe chanteuse. O azo chantre, o azo yembela Nzambe. Kala mingi azo ya to beta concert mona accéléré awa na uta. Azo ya donc concert wana yesenga bat bazale bele poto kumisa Nzambe na lukumu ya Nzambe nde to susu makambo. Donc ya nana et fille te ozela na concert na o to za compagnon ti na suka ti ozonga. Merci Bélé. Merci Bélé na chéri nono batteur intelligent. D'abord il y a une histoire. Donc ce muta kimi na mnoko fo ya non. Donc chéri nono batteur intelligent sombe bombula et fasola et pasola et panza et bongisa. Chéri nono. Moroto consommation na robe babi yongi. Toi kana ifengo ya. Voilà, les ressortissants de Kingabwa, les ressortissants de Kingabwa, partout au monde où on a Bozali, ma belle aimante ne tombera jamais. Et puis la moto Zanabino, le vrai zéro de Kingabwa, le vrai zéro, Patrick Negro, président, na Dadi Kabongo. Donc on a un vrai héros, donc c'est moi tout, Bana Kingabwa, Mbo Kanabiso, ma belle Nabiso, et puis Nabino Yeyo. Tout le monde au Balingama et puis là, entre maman et puis la paix, vous l'avez, grâce à Sugar. Ma petite nanga base bazana o ba obi mikolo banzengeneke banzengeneke ma petite caoutchouc kasi to nous sabala mikete to juste de 0 à 10 à 11 banzengeneke ma petite caoutchouc caoutchouc pena bien. Et katana hati, yango élastique te benda na katana. On a caoutchouc. Voilà, d'abord petit caoutchouc bazara donc. Merci à toi, merci Epelé na yope parce que vous pensez nanga. On mona suma mai pela na liberté. Je Mandela. Liberté normale hein. Ouais, ça liberté. On a quitté non. Na za nga liberté, libertinage te. Voilà. Était nga kaka, était nga fort. Ma bouche, ma bouche. T'es dans le bas, c'est un loba. Voilà, c'est un loba, tout loba. Non, plus. C'est un loba, tout loba pour valer à monoko. Mais tout loba, est taliba tout. Donc, est talimutu, wanande tout loba. Tu préfères tout les banzika na place à loba. Nzika père à goût, odamango. Il y a bien déjà, il y a bien la tête ici. Nzika oui, il y a pas pembe. Na bikedi. Te na lira il y a pas manana. Ah, uratat. Urata, monsieur dans nzoto li dame boue. Oh, yo le biloko na te. Bino bo rata. Bino kutini ka ba jesengi bani. OK, merci. Bana bilo sotolia, to kola na nzika na bikedi na li dame. OK. Ouais, na ba mbuma makaku. Olepe mbuma makaku. T'es mort quand on a lié. Nalia n'est ni en poule. Allez, n'est ni en poule. En tout cas. Voilà, merci beaucoup, maman et Pela, c'était un réel plaisir. Donc, bâtiment sur le maman et Pela, oui, bah que Azap na liberté, sur Bozan, bah tournage à Robengaye, Bobengaye, à Sakalmoussa, na tellement bien, ça a tellement kitoko. Ceux qui tous mon artiste na biso o ba sepel sa biso depuis bon mois na biso za ba fan na bango depuis tous ba miketi to koli l'autre mois ma bango na ba plateau c'est vraiment un honneur donc voilà et merci également na batunion sur bazul ba ko rota la biso merci infiniment à Gaël Fundomena merci à Mimi Ndomé à Mimi Fabrice Monkenzi métis noir mon ami depuis l'Allemagne merci infiniment à Succès Kassongo. Kassongo va succès, il va vraiment la chic qu'on est pas. Kassongo, Kassongo, succès.
Succès. Donc voilà. Na Tatou Mutombo. Attends qu'on a Kint. Tatou Mutombo. Oui. Aïe déjà. Oui. À journée. À combien d'heures ça déjà sur 4 à 5 jours? Non, on a vu que non, vendredi, tu as ma solo mon photo sur l'année na Tchombo. Ah. Mais on a évité qu'à commis. C'est rappelé. Attends qui? Ok. Pour photo peut commencer mon travail à Bombina non. Na biso. Attends qui rappelé on a besoin de chic choc. Merci également na battement sur la ngai. Na bo pe bolinga ngai te bo continuer ka kolinga nga pété pour Nzambe na linga ngai. Donc voilà. C'est pour ça que quoi, on n'a pas le choix. Numéros affichés dans l'écran, on a bien un peu de remarques dans la suggestion. On a rappelé la bateau, par exemple, on a bien peut-être nous avons plusieurs fois consommer le moment Maï. Maï. Miliki. Voilà. Maï Zamouki. Voilà. On peut savoir contact dans eux. Plus 243 81 24 26 246. Voilà, ça va bien bon. Oui, ça va bien tout va chéri non. Pour battre ça va bien tant que kuna baza za bango chéri non. Biso do abongo donc chombo ko tika na pas chéri non na kina na tournage. Digate. Chéri papier va bien raté. Non. On a tout bazaté. Chéri non. Chéri non, on peut faire une beauté donc voilà. Tout est bien qui finit bien, portez-vous bien et bon tour de programme sur nos antennes. Bye bye, à suivre. Désormais en Ngaliema, la modernité a un nom. Salle polyvalente Exodus. Ngaliema a désormais une référence, une identité. Vous désirez passer vos séjours inoubliables dans un cadre luxueux où l'on vous traite comme un roi? Une seule adresse. Salle polyvalente Exodus. Exodus vous offre des appartements sur mesure, climatisés, propres et un personnel qualifié pour de fêtes inoubliables, des cérémonies professionnelles et rendre un dernier hommage mérité et digne. Exodus met à votre disposition deux grandes salles respectives. Yasika et avec la nouvelle formule de la pommade Toza Awatai, une pommade à 100% satisfaction, une pommade à base de plantes naturelles, et là pour vous satisfaire bien sûr le femme, et là pour vous mettre en valeur, pour vos agrandissements de fesses, seins, mollets et hanches, la pommade Toza Awatai est là pour vous satisfaire. Et les hommes, on ne vous a pas bien sûr oublié, la pommade Toza Awa est là pour vos agrandissements et allongements de pénis. Nous sommes sur www.tozaawatai.com et le numéro des contacts 06 05 50 23 18 06 05 50 23 18. Soyez les bienvenus. Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, agence et transfert dans Nzela. Ce n'est pas possible. Nada. Bana okatanga pe ya bipai na bipai Yasika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Omoni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT. Misalane Kazinjo. Soko che. Bazui. Soki pa kona ba che. Tozui. Baso akaka. On sait jamais. Yamami. Toki. Io
TV Kitoko, rien à dire. Abonnez-vous massivement sur Exemple TV. Batou Bolinga Nada, encore comme il y a ça Peric Boy. Il faut vous s'abonner. Vous s'abonner à Exemple TV. C'est Exemple TV. Vous s'abonner belé à la chaîne YouTube. Exemple TV Kitoko, rien à dire. Il y a un exemple à suivre, cette fois-ci Exemple TV. Si on voit un exemplaire en autres, il y a s'abonner. Exemple télévision, c'est vraiment un exemple à suivre. Il n'y a pas de polémique, il n'y a pas de conneries, il n'y a pas de... C'est vraiment... Il y a dans la lignée, il y a dans la nzela. Exemple TV Kitoko, rien à dire.